Bonjour très chers internautes de partout où vous êtes en train de me suivre en ce moment. Aujourd'hui, je reçois pour vous Moura de la presse. Avant de commencer mon émission, avant de parler avec Moura de la presse, ça va y avoir la meilleure vie, la meilleure vie dans toute la famille, à mes enfants, de meilleure vie à mon mari Diego Milito, de meilleure vie à vous. Couple Orlando Dominguez, Amélia Moiba, ba meilleure vie na yo papa Charles Tambwe, ba meilleure vie na yo maman Jenny Beta l'industriel, moi c'est Pembe donc ba meilleure vie na yo pe, ba meilleure vie na batu nyonso bolinganga ba bonne na ngai, ba meilleure vie na bato bolinganga te me botala en tout cas ba meilleure vie na bino. Na yebi que liste des amulai Sadi Kinzonzi, ba meilleure vie na yo depuis Angola. Vous êtes belé, bah Henri Modogo, bah meilleur venant depuis Kinshasa, Papa Albert Kamba, bah meilleur venant yopi, bah meilleur venant, vous êtes belé, Bouya, Malé, mais bah meilleur venant d'union sort, et sans plus tarder, Nasolana Mourababi, Lelo, Tolo Bila, actualité, ton marché, bah monter, ton bombe et l'eau côté. Avec Moura de la presse, déjà j'ai dit bonsoir Moura de la presse. Bonsoir, bonjour, bonjour pour toute la internationale. Ouais. Voilà, nous avons consulté la suite de partout. Merci à l'internaute, nous sommes Batara écoute, nous avons pour le bas. Maman le déjà est belé. Moura de la presse, bonne santé. Tout le monde y a le fil, la mappe fil, la assis. Bon fil à la vision de vos messages. Santé, ah ouais, santé, ça va, nous avons déjà le banda, voilà. C'est un moment que compréhension, moi, mais déjà, Moura de la presse. Batubabi na Sarato, la so ya Moura de la presse. Il faut autour Moura de la presse. Ni Tinda Kaya na média. Est-ce que Otangela yango? Est-ce que vous allez être influencé par mon tour beauté? Est-ce que Non. Nous attendons la salle d'animation culturelle Naina. Donc voilà, on a gradué. Et puis félicitations. Nga sala monté local ba musu yeka kaula la muke bino ki ndosi ma mikono atangela mo. Ya wa monta na ba musu ko finga ba commentaire yo mu era internet kuna ofinga te. Sko na talaka mayelo na zwela na ina na internet fama to ana makambo na te. Internet saka monde moya buzoba. So tonga pe na bana ba na internet na ngana na structure mususu. Ke nakuti pour nakuti buzoba za na internet ba régler ba tout ça règlement des comptes moi mtu ko régler ka buzoba. Afingi famille no afingi yo mozo ndima teke osali epe lo te mazo finga to na moni ma internet za bona bino na structure nanga na côté la mingi ba na raison mon so no ki kama mta na raison bazo finga ina lukina ba problème ngoza ni po ava pe côté kama ba fwe ba za nini po yo ko tra changa te na zo rapena ta na tuni na séance ni to no yeba ke mtu na sana raison de na ya na côté ti donc voilà bit na na ila internet yango mais à part ça na sana bagage na ngifanda parce que na gradué. Merci beaucoup Moura de la presse. Non, tout non, si on a toutes nos questions au débat la journaliste au Moutazolo Barayara pour na mafingate. Moura de la presse faire face à héritier Watanabe. Mais Mikolo tout le monde est tiki, c'était dit à quoi? Au côté là il y a batu bazara na raison ou soit aux qui na problème na héritier Watanabe. Bon en fait, na un problème na héritier Watanabe sauf que tout le bar entourage a héritier za Kamabe. Parce que à Berjaka dans le bandit, con, donc voilà. Le quoi face, le quoi entourage n'est pas ma bien des choses que contre. Mais quand tu parles de l'entourage, tout le monde a au tchaba te bien na kati, n'a bien na kati entourage. Donc il faut préciser pourtant que les gens ba bandit na ba con. Le moi équipe ya siko ndi na moni ki bofani c'est bien la team. La team mwata yana mutu mwata longwa équipe là la team mwata la équipe nationale Karine Azara ceux qui numéro 1 ceux attaché ceux inani na payroll na. Donc équipe wana nous sondé le mois bébé parce que ba moni ba notre héritier na ba mère. On est aux abois. Musique et personne n'a monté pour critiquer musique comme nous sommes similité. Sauf que na leader au travail à quand critiquer pas musique comme nous sommes les similité mais il n'est pas dit qu'on finit à mon doigt. Na cause appelle le notre travail héritier na cause critiquer pas ouais la musique est similité.
mais ça te font na finga wera to na finga moi ça wera parce que biso na to bana wango kanda pourquoi Karine ça rappelle mine héritier so finga moi ça wera so finga wera ndi to bana ko mono mabe to bana ba ke en tout cas j'ai hérité ça mabe mais bana pe Karine na pas longwa na mona pe héritier longwa na ba problème azana et bien na ba tuna so na ça problème héritier ba tana bete na comme na ke déjà té na na singa ke pardon par rapport à ma sur les cas qui to bomu ça que bien donc voilà. De la presse clash sur Jaël Show. Na côté la Cynthia Kapache parce que bah au fin mwana na ye depuis azala na libumu ti mwana na ya bimi akomi na 3 ans 5 ans ba finga ka mwana na ye on a talaki kama po ngana lo ba ngafana kota li kama mutu fona ye ba source e ba ndela ki opesuki la wa ko et puis na ko finga na kota te to na moni ki likambo ezo kenika ezo pusa na petit mwana na okola ko ye ba réalité mokila mona ndi ba finga na mama na ye be o finga ye ke azanga tata. On a le temps de découvrir comment on a Nathalie qui la fille a dans réseau comment va finir tout le temps à chaque fois que j'ai la ngasa la biso ba ne fois les kaka na comment moi là-bas depuis na ina défendre Cynthia bana pe na défendre ye na mon appelle comment et dosa moi mon et kita donc voilà na ika na défense la Cynthia na ngana j'ai un problème morté sauf que nous ça na ça na internet ya mona na ba soko fingi mutu na découvrir que mutu na réseau finga sans cause non côté non mais biso to ebi que moi de la presse à comment pour somba ba makambo ba tukota et surtout au somba plus makambo ya Karine kaka potalama yango lelo tout monde mo de la presse sociale biso chaîne les okende mbangu na ba abonné à Karine ba s'abonner pas na parce que fingela ba mon Karine 10 jours au jour même pas ranking nini to problème nous ça na Karine na za problème na Karine te na rectifier moi place na ba baloba ki na finga Karine pour na tala mate na meka pe ko sana chaîne na meka biloko nyonso na tala soki na tala marapo na Karine to Jaël na beta histoire ya basa poto bibala poto na mona pe na tala maki sans combat Karine sans miniature mutu na tala na beti pe makamna nga mususu na sali pe ba terre tellement na olamba sans combat mutu ça na tala donc voilà les autres qui na tala marapo na mutu songolo te na régla kane bango batika buzoba ngombe ba otika buzoba boyo kanga pe na tanga na bango ba relation na nga awo sans polémique sans ni na chrétien mutu te na tala mi pe donc voilà les autres que Natala makapona bango to nini non so ba fine na ba sabona na chaîne parce que ba yi kilo na ça taille mo bakoma na niveau ko mena makona fingele mu tu sais ka yi pe kilo na ça donc voilà ba relation na ona ba chroniqueuse na ba chroniqueur na ça na ba relation na ngeza bien ba chroniqueur nyonso ba chroniqueuse nyonso sauf que wa yi kabisa la kibonga yo tika na kibonga yo ko banda pe to yo ba na internet ti le so belo to za le pan dini mu tuka donc voilà mususu ngai pe na lekio na façon de vivre so c'est nga kibonga yo ko s'attendre te que na bondi l'autorité naza bien na bazara ne kiri mo banda ko tambola so ba kombo ezoki mangate malika yo Makinisi Flore Tania l'autre na kombo kiminga bozara mo ebele boy mais et comment à niveau mususu bakangisi mususu bafingi mususu ekiri na bino wana na ete bino peso ezara équipe bopanza na poani azana pona jalousie parce que tolingana raté mutalingi bozwa moninga azala raté vu que tokuta bato mususu ndeti ngai non nakuta bato mususu baba na internet ba 5 à 10 ans bazwa te ngana ye na bangeni na nga mususu bamoninga komo progressivement muke jalousie koti donc voilà le repanza biso yango wana muto mutasa mamne na part na ye pe po bato belo babaki ayo groupe wana nem te pesa au succès to esangisa bino yango ebanisio bon bino bato groupe wana to ye o salary ki ngana za na succès bana pe na tika bino na monisika ko evoluer na eloko te ngapi na bena na kwa na ngana zo evoluer bino pe bana na tika bino na ba succès na bino ko suki kana limite na tikila bino mutu pas dépasser na lo lazade donc voilà tout ça ma na yelo pas ça ko na pesa la jalousie à part jalousie lo ko faisate Moura de la presse artiste préféré na moi sur la vie bon mais bakangi ba porte parce que mon artiste préféré na nga penza Koffi Olomide surtout mingi na manze munaka nga so ta na téléphone ngo mwa Koffi akala ya Koffi donc fan penza total ya Koffi Olomide donc yo bena artiste préféré non bona fena za ta na yo kanze muno mwa pena so ikompi na poema ngo na leli pe mo nga nzembo ka eleli singa donc na raison pe mango mbele donc Koffi Olomide. Parlons de l'actualité formidable dans le terrain. Les musiciens belé babwaki Robin Omundi Poupa Bwaki bate belé batete banzembo na bango na terrain na décembre oyo. Nzembo nini, to album nini, to disque nini na OK. So vanobi mais job na beti disco ndezo beta. Disque nini. Après jusque là
na monité wa pa ba limbisanga formidable les autres beta na mo mais ça te que na offendre na lo baki o abeti parce que toi là ba ba misebele mutu nyonso abeti na façon na ye na marque na ye peso beta partout ba nyonso to yo ka mutu nyonso donc ça te que mutu aleki na moni nante to ye ba mo air ba fréquence e bandara ba cha premier mutabimi za boutique mais to uti ozala récemment na fête na biso ya Noël. J'espère que yo pour beta ki moi tour na quartier baba hein moi musique ni no yo rai ke bandem na beta net nganga na bando wa innocent boso na bi wera ba ki na côté le wera na bi maki na ngati na Noël mais na ba eko 40 to na manda ko zo ka mo ba beta innocent zama kité yo wera pe na yo kaki na ni susa misi bo ka ba monde ta yo ki wa penza ba ni bisa sans polémique monde na yo ki voilà idée ni nos ala na ngo tant musala na oko ya chronique parce que obiso to sala ils allera plus to bima plus na chronique musicale malgré to comment on côté ça na ba émission mususu mais tout ça plus branché na chronique musicale après YouTube au revanine ou bien na musala no o sala o na kati ya YouTube au revara un jour zala nani to koma lokwa nani to sala ni so ko reve pour la koma kwa muntu te na ko reve ko koma kwa muntu te ya sipezate banda pe tokuta musalango tokuta ka kindumbe renyaka tokuta ka bosinzwe renyana musalo yo bakokela tuka mala na musalo dosko ya kokangisa mapeka na musalo ndo siko ya special ezala moto kina kwa vieke na koma lokwa mutete kwata na bina koma lokwa mutafanya B1 to mona ibe mutakale bimaki do yo suka kana na YouTube il faut mais YouTube yana lengi moko YouTube yana salaire na mwasir ya bakata raté salaire na mwasir kana ngo cotiser na mwana kana ngo yana mwana vomina sana na YouTube donc voilà na za kana ningi na za msu ba idée so msu yena améliorer ngo et comme appelle ma façon msu ya classe wana nde to bouler ndeti ngana bouler penda na changer donc la façon na mo sala l'émission mais ça moi élément na bomba parce que na ne côté na YouTube té chroniqueuse préférée chroniqueuse na YouTube t'es azate chroniqueur préféré na YouTube tout le monde tout ça ne pas bilan 2019 chroniqueuse doit travailler bien buzz on parle pas de buzz chroniqueuse doit travailler bien oh que ça tout va te ba tout va travailler na néo yaliki na chroniqueur ou à travailler buzz pété ma fille a été on a travaillé bien que ça tout va job na travailler bon en fait dans un ingraté on a sur la boya aussi dans un gras na ba fille glow ouais parce que glow a beau ça vraiment au sentir que mon doit bien moi zo luka sorte que chaîne a bon ça fait un élément donc voilà nous avons ingraté na ba côté mibali na mon ngate donc mibali ba beau ça na côté mibali na mon était ba na tika to sala ba base en tout cas pour de la presse za batata pour de la presse maman likambo oyo tozana mo penda ke yango nde za makambo so tokoti na YouTube tokuta yango nde so omoni émission mususu kuti yango émission mususu kuti yango mais wana to sukisa ona suka to uti ko perdre artiste na biso munene Pululu ba mes condoléances na famille na mobimba de ma part et pour ceux qui ont parce que artiste et comédien ba ko kufa trop likambo ngo pe na mono nje bozo saila ngo ba analyste bozo lobela ngo te bino bozela rake muta kufa mutu so akufi ale totala ipende kona biso sumeteo ndeko ya pauvre sans souci ozo kufa bonga zo pula lokolo na mbasu na mbeto hôpital na landaki interview na ba salaki na et combiner pour un artiste et comédien nazanza mbete na iba mambezo de kawana sauf que mutamtaimi azo gérer vie na ye mutamtaimi azo tambisa vie na ye parce que sont surtout tout temps sa vie de monter pour ce état mama qui na mo ke comme ngolo na o famille le quoi ya ba mo pe comme excès am subaza mo na bo basala o kezo sala kezo comme na ba mo donc voilà pour ni ba musicien te ka mikolo ba comédie ba ebi moi makam na ba na bo j'étais parce que mutamtaza sauf que Sambo pour nous le comédien na zali na garde à vue je vois que ça Sambo wana na parquet donc Sambo quand il va dans soirée quand il vit que na zali pe na liberté za quitter moi na ba gauche droite za quitter na yo bi mamen nyo se na ka déjà c'est pas ça il va peut-être va continuer na bi malade bela quitter dans ka crise
mais wana ba comédie mais na ba meka pe ko régler ma na bango pour un suspect comme na qui monter mama déjà basala ba succès ba mame pelana oboya olinga te so moni oyo ke mame pelana pulu loboyo olinga te so moni ka pulu lewa donc asa succès asa na actualité te pulu déjà comme fan ba tout sunde basana banda ba bandi pe succès non ayebani atana 2 personnes te tant monde déjà qui mutana comme fan ko biso na biso do sa musala moko to ko bimane ti boye ba moni e o saratola na des comme na final mais to sa musala moko e saratola so tanga na mona ka saratola osana ne lo grave mais le quoi Congo ka ezo apparaître tika na boke malade la moi ce comme ko renene na monde na bango ko ba tout ba na manque à succès OK ba ba succès eza makilo ekutani na yango so na makila succès oza succès so na makila succès tato kunyo ke yo ozwani succès te bonde tinga ba mso ba mo ba o mwana na uta ko simba kisi na simbi kisi te succès na ba stratégie na mo pe foza monta makila wana kwa to luki pe ba stratégie na mo so na succès so na makila te ozwa succès te donc voilà c'est un peu ça. Ouais, merci beaucoup Moura. Parlons de l'actualité. Question na biso sous kapila actualité to faneli awa. Lelo tomoni ndeko na biso ya chroniqueuse o ba journaliste belé ba boyaka peut-être na yo po boyaka abimisi asali featuring na Koffi Olomide et tomoni pe concert na biso mususu Grace Mbizi yebe asali disque na asali nzembo na en fait et ba mumi balé batu bache bango na balance mais neti pas na yo déjà na cause na réponse pour yo na moni dia na ba page pour publier ba journaliste be na Kinshasa ba publier na ba page félicitations Grace Mbisi et Simbi ya ekuno Simbi te quand on parle de Yayekuno on voit directement c'est Karine Mokondi. Pourquoi quand il y a Karine et Simbi te ya Grace Mbisi et Simbi nini ela kisaki ya Grace et Simbi en fait Grace Mbisi a yembi message za clé na nzembo koyiba mobala te ko simba mobala yo mondo sentir ton loka nzembo na message mais pourquoi yo romper na mwana parce que ça mais eza ba nzembo musupe beta bien na message te tobina yango te kobina eza ko sepesa nzoto ndesi na ko ba nzembo ko fia kala ko ba nzembo ko fia lolote ya kala ndesi ba nzembo ko ba moliremo oka oyimba utikanga na zemie nga mwana o sentir message ele kawana o comprendre mais sikoyo nzembo moka bobofula bola muki ba betele tuma papa na mama basalaki na chambre ya yo ezaki munene ya yo ezaki lokoba ndingari ochakinga wana boye mini non mais elle n'est pas la première akuti yango hein boyo so kuti yango faut que kana libre wana ko kuti yango mais quand même ata oyemba ngo bongo faut que ça soit message nzembo zaki ngelo bani bote c'est ni pour non omonite que biso mo ba congolais to milinga te parce que bato muso ba otala émission ba lo ba te Sarah Koteli Karine bona ngana na master Karine Mokondi te maintenant ça la analyse étant que journaliste et puis congolaise que je suis biso tout se basé dans tali YouTube mobimba na internet ba ko misaka Grace Mbisi et c'est loko ba congolais à Brazza ba ko salade et vous préférez vous soutenir mon aza étrangère aza mutu ya mboka na biso te Grace Mbisi aza chroniqueuse ya Brazzaville et Karine Mokondi aza chroniqueuse ya biso ya ba congolaise et puis bino nyos tout bokoma konye OK Karine Mokondi aza image ya ba journaliste belé na bêtise s'il vous plaît oui mutu so tout ba comment répéter ka Karine tout le monde na sala rama Karine na sala bêtise oui mutu so akosta cocher la Karine ba okezanga Karine ba porte nyos avec Kamami bien ba porte nyos avec Kamami po ba okezanga na Karine ça na commission yo na commission zela ba tout so na héritier te banda Karine alongwa pe héritier ba comment ba fani héritier parce que belé a comment fan héritier banda Karine alongwa ka pe na ba poste banda Karine alongwa na comment fan héritier parce que Karine a sa image mo ya mabe bolo ba ke Grace Mbisi ba bo soutenir yo ke tant nzema Grace Mbisi ba ki mutacheka mo kazate tout le monde ba teka mo kate nzema ne fanda ki tant to yo koyoka ya Karine ni to comparer to bi maintenant tous un peu quand même sincère ta Grace Mbisi moi c'est mboka na biso te tous a bo sala mo ra par jalousie parce que Karine a mis benga numéro 1 ba tu vas voter as numéro 1 ya ba journaliste news internet et bino tout beaucoup ko beta ba keto la ba voter numéro 1 non mais Moura
sotobi lelo toluka journaliste oaza plus na bato ebele o balandaka ye pesanga komba journaliste wana ya net oaza na bato ebele ke soka vandi atie direct monde entier koti et puis aza na succès non yaonga na tunio yo kaka si tondimi ke Karine 10 000 personnes te yo yebisanga journaliste o aleki Karine na succès na bato na succès te au succès bo de dia za succès de parce que succès n'est pas buzoba avec tout le monde na muto ayebi ete ba yebani ta finga Karine ce qu'on problème est ani na succès ya buzoba succès Karine na azana le hotel manatiki na tika mutaka yo ke ça succès ba mo na tamu pe ko beke ka succès ya muto bia je succès buzoba bo pour so fois asa la succès na akata bilamba ka à part succès na tunio à part succès mais tout le monde a opé madonna tika sala ba tiba mutaka à part succès nani ngana otunuka na biso yebisanga journaliste oyo aleki Karine Mokonzi na succès ata ya mabe s'il te plaît ya on a bi ata ya mabe ata ya malamu wa aleki na succès et puis journaliste oyo azana ba fan ebele koleka ye ata na ndenge ya kibase na bango ya mabe ata na ndenge ya normal ya boulot nani Karine na ba fan ana ba fan et le repese pour azana moi groupe no so ya 20 personnes ba soutenir Karine na ba fan ngam na ça ceux qui au moins na place ba to limba bo ya Karine ba commentaire vu ko ça ga muta tu botala Karine na ba fan tout le monde va rencontrer azani na kiri oyo endima ye ninga zawana basangana ceux qui 20 tout ça na tout soutenir parce que aza combattre vous comprendre c'est là ce qui muto aza important parce que ngana ebi ke muto aza important ou bien importante et balandanga ete babi babamba libanga na mbuma o etelati mais ce que so tali presse mobimba so ito va na journée na YouTube ba émission ekoti 100 au mona 30 mobimbe ke na kombo na ye ba titre na ba miniature ya mutu moko parce que muto aza na succès te o aza na elo kotazani te pourquoi kolobela ka pourquoi bofinga ka ye pourquoi bolandela ka vi na ye pourquoi so sale lo ne boko beta karate bolanda ka makamu na ye so abandi banda tongo ti buta sali kaka direct ke ngalelo Karine alia ki nsuni ngalelo Karine alamba ki boyi ngalelo Karine asala yi muto lobela zala te o comprendre mais tant que il y a des fois on a rappelé calme mais bon finge c'est là jamais Karine asala un mois fond de calme sans qu'un chrétien mutu na idée wana ceux qui battent ceux na se tromper battu bana ndo baloba Karine jamais asala un mois ye moi za derrière tant on a commis déjà dans les 2 semaines que comment est dans la soutenir mais ça pas journaliste msou se belé au basala rappelé ba direct na bango tant on ça direct na fois chrétien mutu mais bon calculer mais on a une grande partie à ba chroniqueuse va calculer la Karine problème Karine ce qu'a fali a fini na chroniqueur de chroniqueuse tant ba fini na ba gloire na kota maman ndasa arrêter mais tant tout le monde a comme si ba personnalité a fandi la la a fini wera botika na fandi la mki lo ba fini mais botika na soni nani mais oui sonani botika na sonani même sans sonani tout ça parce que Karine so na wera te sangara ce n'est pas wera tout ba sonani sangara za wera te bon ndeza na on va prendre ngani Karine so na ba timide Karine so na ba timide so na hérité te to monaka donc voilà ozanda mbete po te ndanza mbete te na yebi Karine za ba tout so na ba la tim mais on so na hérité te po élekaté donc voilà ça c'est la sangara wera te eza analyse c'est là si ça peut pas comprendre oui eza analyse parce que eza likambo o ngabna na 8 ans na vela vya motan na vandi pena na bandota la YouTube mobimba ndeni yeso akosoli kaka batutu ba akosola siko na makambo na ye so akosola makambo ne mto chai ka zala te mais so acritique kaka mtu aza na personnalité natala ipato ebele o ngana yebi babanda kufinga Karine Mokonzi mais lelo yo bakota na groupe ba charge à Karine kasi tout le monde a besoin soit abonné tout le monde a besoin à au moins un moi ni Karine muto opesa na ba abonné na ba 1 franc parce que yo pe ba bio comme tala masoko ba no finga Karine bakoti na tu émission ni na sala lobby na ti ni komba mutu ni miniature ka miniature na nga na ti ka joyeux Noël na Natalia Ngote tous en sincère na Natalia Ngote. Voilà, donc on a combat Karine. Mais yo mto répondre à biso na tuni ngabi
batu o nga na yebi babanda ko finga Karim Mukonzi na banda otala bazo finga yaza ko yaze lo côté mais lelo basali egiri o bazo benga bango ba charge ya Karim Mukonzi baza parmi omoni bamundi baza mais yo répondre biso ke baza na posa ba bonne baza posa bonne kayo na biti mundi eza boye Karim to za pe soloba donc Karim daza na même pas na 30 000 abonnés parce que sur le pays azara monde entier to yebi batu bazara na ba 1 million d'abonnés na ba chaîne na bango. Vous comprenez? Asa moi batu na muke wana yango ba charge ne ba koma odebla parce que omoni eloko kombo na ebisa omutu lelo so que ça na kombo to fon chaîne YouTube ko tala matia o abonné ke. Vous comprenez? So ba pas ba tala mu ka fon tu chaîne ça ka 2 mois komi na ba abonné ko ngape na fongola a komi charge. Kwa hiyo na yemo ko kombo eza tika fona ko charge ko ba tanga. Donc voilà, donc mutu osama ngamne mutu osama ngamne donc ko ngana ko lo ba te na za charge ka lo ni. Tous appels sincère quand même. Kofi Olomide asalaki featuring na Karim Mukonzi. Yo bi koza fanatique. On a vraiment estimité nazara fan à Kofi ou nazara vie sur les comme estimité to loba. On comprend to loba parce que na monelo ba mun bale basali wana te. Mais vie ayebi musique trop. Pourquoi pas baki non ndenge yembele ngo boeza na bien te toke na ngo bo to ça pourquoi pas Kofi Olomide. Bazam intérêt na ba mun susu o ba yembele nzembo wana. Vie peso ayebi po na nina mi pesi parce que on sala featuring na Kofi za blague te li pendant ngubate. So via mi pesi ayeba ke intérêt na lukaki. Yepe moi ça intérêt na lukaki wana. Donc bana mamomba le wana tali kaka bango. Ok ngana yebi kina na nzembo wana bango basali esimbité. Wana boko sa mutu boko sa public te pe ba fan ba na so ba yebi esimbité. Oyembi ni tout ça vraiment sincère. Est-ce que nzembo wana boza kana na mona bozo ko ndaka. Yamana to lo to condamné ne l'état na biso so ce que le loi sensible balam ki lo ba ke kanga ko finanda to za sincère. Merci beaucoup. Il faut que ça on comme avec tout le monde condamné ate mboka biso l'équipe pour faire ça mbako kangi boité mais ce ko yebi ni to za sincère. Donc voilà. Merci beaucoup mon va de la presse na moi to comme na suka émission na biso moi ba conseil au kopesa na ba journaliste ni on soto chena ya TV na ya biso ya YouTube. Conseil ni ko pesa na bango. Conseil za souhaiter parce que tout le monde na bani na bata TV. Conseil ndeti na bata TV za parce que bata TV bata tabuso déjà même poli banduma mais bangu bata ba bala pété pour aux arcades ndumba déjà mundu so bali to za ndumba po au foot de l'appartement zo ambon wa télévision déjà foot à la télé surtout vous êtes na ngam internet on to besoin moi 5 pour la fin du télévision foot à la télé aux appels na sponsor to moi ba comme ya muko la fana na CBS ça so 10 ans na CBS ni sponsor à kwanga mazo tout à tout ke ngana sala musana nga bien bo au sala modi aux ambon wa CBS foot à la télé tant yo offense ma soko na kiti aux elana na foot na fin du mon chaîne. Zela ni yuko sa kinduma no parce que tant okenda okati brazo okati angola usapi ka kinduma donc voilà na ba journaliste internet da biso surtout ça na biso loko moko mutamsa sa bulo na history ko ya ko sala musala o na elesa o sala yo kinduma continuer mutumso tanga mona kena mbongo na ngese toni na wana tiki na tiki donc voilà conseil za na communauté mutamsa sala bulo na ba journaliste internet ba journaliste internet mutumso pe sala ka bulo na yo kotia no kumu teki ho osala mu jalousie parce que internet za mo ba jalousie des appels comme simbi la mo ki cité le ka ba stratégie na yo kozula no mbongo so kozana na makila ofunga sa pe chaîne plus sala ka ne ko sala ba tunsu ne bazana ko wela ko ofunga la chaîne YouTube te po ça rappelle comme makila so ozana na makila so ozana na makila wana ta to fungo osala ina ne po so ata ni abonnés. Donc voilà que ça na hotel lukaka o sa pe na chaîne ba ba futa bata 100 euros ko misala ne na chaîne wana kombe sala. Donc voilà. Merci beaucoup mon de la presse comme na sous émission na biso bango tina ba dédicace ba meilleur vie na piscine. Merci à Oli Mchie Nicole Damboka ba lobi vie na ngamo ya kati. Merci à toi. Merci na batuno so soutenir de partout dans le monde entier. Merci à Duba Sing la puissance, ya ma vie à la pétresse. Merci à Nathalie Babi à la cible. Merci à Myriam Ouete et Basta. Merci na batuno so en général. Donc on a peine à linguer tous ensemble les batuno so soutenir. Merci à Maman Château Rouge. Maman Château Rouge, Lili Makaya, Mimi Tike, va baser belé. J'essaie la femme du patron, elle baser belé. Tara Bino, Botena Bosa. En tout cas, on est ensemble, les babous. Merci beaucoup, mon de la presse. Tout comme dans cette émission, on a bien apprécié. Merci, merci et belé la mobile nangai, de Gomilito. Merci na Béa Elingue pour tout na poto babi yonde makambo. Yondo zo clôture, na ozo sangi sanyo sotara yo.
Sadi Kinzondi, un grand merci à toi, un grand merci à maman Jenny Beta l'industriel, un grand merci à Amélia Mweba, un grand merci à papa Charles Tomboy, un grand merci à mon oncle Oscar Leta Namushinda, na mon boutique d'habillement Michelina Store. En tout cas, un grand merci à Batunion Store aux occasions Hollanda Bisso. Michelina Store, un grand merci à toi. Un grand merci à Christian Leta, Balobi, le fils de son papa. Un grand merci à Bienvenue aux occasions Hollanda Bisso. Et vous continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne YouTube Saratola TV. Et sans oublier beaucoup de santé, beaucoup de messages, de rubriques, de commentaires, de conseils, d'idées, tout ça, on a vraiment besoin. Et pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Ciao.